toza déjà en direct ndenge topesaki promesse ndenge tozalaka soki tolingi tobanda mais lelo naza ko promettre de nazolinga tomesa na likambo nalingi nazala na 25 minutes seulement donc 25 minutes ezali kaka pona to passer moment oyo to sambela pona tozala nzela moko toza mwa temps pour toza ko lancer semence ndina zoloba tozotia semence ndina loba boyi fona expliquer kabino très bien madame Aripsinga qui na loba rapide mingi pona nazana énergie mingi mais fona loba malembe pona to ezali ke na lingi to sala ke alasa pose atteindre mana 13 elle a parce que mana 13 taliga toi fait mana 13 madame nanga zali pene pene ça problème te na lingi ke to sala raboya nazo pesa ba fond na zoloba na pesa ba fondament ya nini oyo to ko sala liboso oza lokola publicité oza lokola to yebana na zoloba ke ezali lokola magasin magasin nanu efungwami te nanu efungwami te mais tozolo sala ba publicité presque bokota ndenge nini tosala ba publicité tant magasin ko fungwama bino mokokota tono ya bokota kuna nde boko yeba ba produit nini ya mais faut za camarade nanga na Facebook pona mona ngai naza en direct naza déjà madrid naza na nzela forbe la coche bazana bato bazali déjà kokota OK bo pesa ngai ozo mona ngai tineti bato bozo mona ngai pona nazo so ba réponse bato biki bazo landa ngai te ce que ozo mona ngai oza en direct OK mutu ba oui toza koloba nanu produit na kati ya magasin ezali belé faut ça na mbongo boko ya kosomba bo comprendre langage produit ezali biloko ezali donc nous baké ba enseignement ba témoignage ezali yono ti ba fondament boyo ke loko na bisa bino et loko oyo biso nyonso biso no ba biso presque 90% ya biso to sala erreur wana 90% to sala erreur wana ezali boya yeso lobaka boya naza koteya oyo na moni papa nanga aza kosala 1 deuxièmement lobi naza koloba oyo na moni papa nanga aza kosala 3 alobi naza koloba oyo na yoki papa nanga aza kosala vous comprenez ngai abandi liboso naza koloba oyo naza komona papa nanga aza kosala donc papa tanga azo sala likambu yesu aza komona pe aza koloba tala papa azo sala bo tala papa azo guérir tala papa aza ko donc aza ko guérir donc aza komona simananga lobi naza koloba oyo naza komona pe koyoka pe naza kosala oyo papa nanga aza kosala ingolo banini susu ke yesu avant sala likambu amoni papa na ye aza kosala yangana soki ye na ba vie na biso ezaki na impact question combien ya biso tozote ya bana na biso sans biso nanu to esalama na vie na biso yana bana bayoka biso te ba jeune bayoka biso na nini tangu yo omoni te oyoki te oyebi te oyo papa aza kosala oyembala moko ozwi otangi na bible yoko te ya bato yo moko nanu osali yango te donc yo moko nanu obongwani te tanzo mwana kanga munoko yo moko fo jaja mutu moko si o dépassa étape ya kanga munoko oyebi tango ni ya koloba na répéter yeso soloba yango donc il faut avant ngana so pesa témoignage ndenge na soloba boy oyo ke nzambe alakisi ngai yana lelo tozana tozokontinue kana thème tozokobundela ndenge Esther chapitre 8 verset 6 ou alobi ke nakondima te
peuple nanga azala détruit. Pe nako talate. Nako sepelate na mona génération nangai ezala ebunga. Donc peuple nanga ebunga, génération nanga ezala détruit. Alobango. Sikoyo toye kotala ba makambo ngo lelo madame nanga vandiawa naza koloba ngai pe sikoyo oyo donc était ameling ngai moko. Vous parlez pour la bande donc mobali malamu mwasi azolamba ngana azokata musuni na mizokisi donc mwasi na cuisine ngapeza na cuisine donc lelo tozo teyama. OK. Yesu alobi naza ko sala oyo na moni. Donc ye fo sala yango nana. De tanga zo sala wana aza ko sala yango pona ye amoni papa naza ko sala. Naza koloba oyo na yoki pe naza kosala oyo na moni oyo na yoki pe oyo papa na nga aza kosala. Donc yango ba dimension wana ngai pe na lali donc na habité na biga to lala rapondi to lala ka mais mbala moko mungongo moko zolo bananga boy Habakuk oyebi verset wana o ezali na Bible o ezolo bake na 1 Timothée na otokomango na komaki yango na 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 9. Soko nazana tana ya kotanga Bible nazo te mais na lingi yo moko koma l'air moko otanga yango na ko te po naza na 25 minutes na lingi te na leka na 1 Timothée chapitre 4 na 1 Timothée na 2 Timothée chapitre 3 2 Timothée chapitre 3 et le bique boyeba apôtre Paul azoloba na portugais ali tempos trabalhosos awe lobi tango tutanga mona rapidement na Bible lingala 2 Timothée chapitre 3 boyeba makambo oyo mikolo ya suka ekozala mikolo ya pasi. OK. Awe bengi yango mikolo ya pasi. Awa na portugais na Luís Ferreira bengi yango virão tempos trabalhosos. Siko tango na lali na yebiti ndeka to lala. Na ba 4-5 heures wana na la madame tanga la mukinga peso na la madame dasa. Mungo ebisinga boye. Omoni place Bible zolo bake. Wala zaki na portugais. Os tempos trabalhosos. Ndengi zo benga awa na 2 Timothée chapitre 3 verset 1 zolobake na verset 1 zolobake tango ya pasi ebisinga boya omoni mowana tango ya pasi tempos trabalhosos na original tiko na ebiso na original langue nini omoni tiko makamba ndenge zala na ebiso soki na langue soki na hébreu soki na langue nini mais bika na original yango pe ezalaka na temp na temps ya Noé Bible bike na tango ya Noé ezali na Genèse, ils appellent na Genèse na chapitre 6. Bokomona yango. Et lobisusu na Sodome et Gomorra. Na tango ya Lot. Eza na lik. Tala bien na lik na Luka chapitre 17 na verset 26 na verset 28 na verset 28. Yesu sikonda zolo bayango. Como foi nos tempos de Noé. Batempo wana, batango wana ya pasi. Yangoyo siko tan yangoyo. Tan yangoyo. Donc abis voana ebis que na original. Madame yeyo témoin nazo yango bike na yoki oyo na yango zoloba. Siko ngo bake na ko côté ya terreur wana boyi au nom de Jésus. Na ya côté eloko na yoki te. Na ya côté eloko na salite. Yesu fois sala yango. Pona moni papa sali yango. Yango zo bake na za côté ya time na za kopesa témoignage oyo si na sali. Donc so na pesi na yoki na moni na sali yango.
so batu nous sanité na sala oyo papa na ngati na sala yana ezali ndengwana parce que tant oyo zo tant tempo trabalhoso tant ya pasi ya ngoyo oyo soko landi okomona elobi ke batu bayoka kate makambo tozomona sikoyo oyo ya génération oyo tozolinga totila motema ata ozongi na temps ya Noé elobi ke bana ya nzambe bazalaki vrai bana ya nzambe bango nde basanganaki na basi baboti ba géant sikoyo na temps oyo fo olonga na Ancien Testament oye na Nouveau Testament tango ya Yesu ba géant na baza banani génération nini na ba géant eza bana ya nzambe no bayebi tango na nzambe si abongisi makambo ya Noé wana avant Noé avant asolana Noé somo makambo amoni déjà que bana ya nzambe o bazalaki bien donc na génération oyo ya Seth na génération bien bango nde basanganaki na basi pona na portugais ezali de ya majuscule ya munene donc bana ya nzambe bana ya satate biso bana ya nzambe toke kosangana na basi moko songolo al tobimisi ba géant sikoyo eza nani na tango oyo nous tempos na tango ya pasi yango oyo tozala district kutu na moni ba momo ko lo ba marato na mangala ba mara mingi tozala district donc comment na ngoto sans valeur au ba théâtre ti apôtre Paul aloba tozali ba veugle te toza ba yuma te na mitambu ya sata hein toza te nous sommes pas aveugles tozo mona estamos a ver yona lingi boye to fungwa misu avant oteya eloko mona yango pa nzambe omoni ozosala yango so bato batuni yo mpona ozosala ba miracle oyo mpona na moni papa aza kosala yango mpona ozoloba boye mpona na moni papa azoloba yango so ono bana nani nayebi te mpona na moni papa na yoki papa azoloba yango naza koloba. Est-ce que volonté na yo eza nini nana yeli yo biloko kolia bakutu na Yesu Jean chapitre 4 alobite volonté na ngai bilei na ngai ezali kosala volonté ya papa azosola na femme samaritaine o ezali ke bazalaki na droite ezalaki soni ezape interdit mobali ozosola na mwasi pe mwasi yango païen Yesu asanganaki te ndenge babana ya nzambe na jeunesse basangani na basi moko baboti ba géant atushaki mwasi wana te ata Maria yaki na ba parfum atushaki etazalaki ndumba donc nazoba ke Donna petit nanga Donna mana Isabelle mana Teresa Forbella biso nyonso avato teya eloko sala yango liboso moni papa za kosala yo sali yango tango koteya ba okutu na mabete tango koloba ba okutu na mabete nde nazo sabino ke parole wana tan wana na original wana na ebi hébreu na ebi amaraïque na ebi langue mususu na ebi ka portugais anglais lingala na mwa muke français siko original wana tan wana yango toza siko nos últimos tempos trabalhosos esa génération oyo baboti ba géant bazali bana bayokaka te bana ba pantadunki esa bana esa génération il faut siko to yoka nzambe azoloba to mona oyo nzambe aza kosala pour tango biso sala yango soko yoki te omoni te oya koteya yana bana bayokelaka biso te yango ezali 2 Timothée chapitre 3 na 1 à 9 1 Timothée chapitre 4 na 1 à 3 Genèse chapitre 6 verset 4 okiti susu na C voilà okomona tango ya nzamba bengi Noé alobiki na tango ya Noé na tango yango bambinga ya bata na tango yango yangwana
tango yango na taya nowe bazomela bazobina ndenge komi sikoyo. Allez, distraction côté. Distraction te. Donc na lingi sikoyo na silisa. Mais kusilisa ngo na kusilisa yango ndengwa na te na utala l'air. Na lingi to sambela ngana yo. Ata moi quelques minutes. Nde nazo bako ezakaka soki na sisi oyo na kota na portugais mbala moko. Na lingi ke ngana yo tozala ya kokangama. Tozwa kata oyo ezali ngana yo ngana sambela pona famille na ngai tango soza na tante na lobaki yango position nyonso eza na signification nango selon Bible. Position ya kovanda, position ya kotelema, position ya kofukama na position ya kolala. Eza selon il bumuna se ou il bumuna likolo. Eza selon problème na yo. So mo problème na yo senga kofukama ofukami. So mo ni problème na yo senga ke otelema otelemi. So donc yo moko ebi position nini. Kuto position na problème te. Tozaka mingi na problème position de ya mutema. Justice, position de yango ya mutema. Position yango ndi loba. To loba wana te mais siko na lingi ngana yo tozwa ta eza intercession. Ezali corps de Christ. Toza ko sambela sikoyo. Toza ko loba un mot. Alors papa na découvrir hein. Na biko yebaki yango déjà mais o eza témoignage nga nazo pesa yo. Oyo nazui enseignement nazo partager na yo. Yango nazo sala yango. Yango nazo loba yango pona na yoki na pongi. Na lingi ngana yo sikoyo. Objectif direct pardon ezalite que nazo sambela lisusu te nazaka nayebi ke ezo dépendre tango ni na mata tango na kita mais tango mosusu nasola na solola papa na boya na kondima yango lisusu te sunga ngai nan na yoka yo pona ngai pe na loba Saint-Esprit na lingi na mona oyo papa za kosala pe na mona oyo papa za kosala pe ata na mona Yesu te mais parole bi que Yesu a sekosaki Lazare Yesu a fungolaki miso na Bartimée donc nazana ba clé oyo nakoki ko prier que na moni Yesu asali boy na moni Yesu asali boy na moni Yesu a pardonné na moni Yesu a sekwisi na moni Yesu a pesi donc ngai pe sikoyo na lingi na banda kopesa na baka mbongo te wana eza tant beaucoup na magasin boyoka en témoignage donc enseignement oyo nazwaki sur dim na ko témoigner yango si manango yo oyoki témoignage na ngai utali ba fondement soki eza na parole soki eza na parole te bwaka yango elingolo baboy ngana oto kosambela sikoyo mosa na sakola kosakola yango loba na nzambe la prophétie oya likolo oya eleki nyonso eza la parole de Dieu donc prophétie yango oyo wana eza don spirituel oyo na eza likolo mosusu mais eza na mama wana te nalingi nga na yo tosambela sikoyo liboso yo ozwi engagement na nzambe osololi na nzambe obi nzambe Saint-Esprit yende mutu aza na kati na biso aza na kondima oza na ye combien de minutes chérie ya asunga ngai Saint-Esprit sunga ngai yonde otinda mapona osunga ngai yonde mutu yokaka na moment oyo oyoka omemi esprit na ngai to yoka sima nango tokosala toyoki tosali tomoni tosali yango nazoloba nazokola répéter eloko wana mingi donc mpona ngai nazwi décision yango soki eloko nasali yango te donc soki nazosala eloko si namoni Yesu papa aza kosala yango namoni eza facile mpona komona baka yo soki olingi na yo te
Mais c'est facile au mona, au yoka, c'est facile. Et ça mathématique te, et ça lit kaka prophète, et ça yoka. Wana to bango mko mususu. Magazine ne fungwa mite. Donc oeza pona to mesanaka déjà. Na sali des jours en silence, mutungisi makasi. Mutungisi makasi, donc il faut na zonga pona to zwana. Tango to kokota na magasin wana nazo promettre yo. Nazo ebisa yo. Tikola longa manette. Au nom de Jésus, ukukuta piloko malamu. Sans comparaison, naza mwana. Binomingi boza kolandanga boye bingai très bien. Yana zolo bayango. Oya ndimaka nzambe te à travers nangai oye bakingai aye. Eza Solange. Nazali koloba. OK, então to senga na nzambe. To loba. To sambela ngana yo. Papa sunga ngai Saint-Esprit na loba oyo na yoki na sala oyo na moni na sala oyo na yoki na sala oyo na moni na sala oyo na yoki pe na sala oyo na moni papa za kusala nga na za kusala yango na yoki papa za kusala ngai pe na za kusala yango yo yangana na zolinga kuyoka na kumona pe na za kusala o papa za kusala na za kuyoka o papa za kusala soki ozwi dimension wana tango koloba na bana bakotala sikoyo yango ne tokomi na phase ya mbuma na bambuma na bango tokoyeba bango yango naza kolinga ke avant tokoma na likambu wana yoka sala bana bakosala bana bakosepela pona ba yoki tango yozo sala yango baza komona be preuve tango lobi yango baza komona lobi yango sali yango eza très important on a lito samela sikoyo nako linga quelques personnes suba kota bato sika donc soki na sisi na lekimbala moko na portugais donc ça na intervalle te na kota sikoyo na expliquer ngo na portugais pona bato pe ya portugais balanda soki nzamba kosunga biso tukokota pe na anglais mais naza mingi basé na deux langues oyo pona moni ke eza très important donc préparer sikoyo tokobenga tokosenga yango tokosenga nguya tokosenga onction nzete ekweyaka na kisengele moko te foko beta ti nzete ekokweya ata tokomi na bamashine eza kaka te kotie kaka mbala te fo simba fo persévérer mpona nzete ekweya nzete moke me nzete ya monene esengaka mpe temps ebele oza na force yo oconnecté donc eza ndenge wana donc nalingi sikoyo obeta lelo bible eloba yango beta luka pe senga beta luka ekopesamela yo donc nalingi sikoyo na moment oyo nazozela quelques personnes bakota baza kolanda ngai to kinde pona na butu ya lelo to banda ko sambela 10 minutes senga na nzambe asunga biso Saint-Esprit atondisa na kati na biso na moto na ye na bolingo na ye pona ya onaza kosenga au nom de Jésus na kombo na Yesu nalingi sikoyo to sambela kolo nanga na tondi yo pona na maso yo salelanga kina bomwana na ngai kino lelo tondi yo
kolo. Kolo nanga natondi yo. Na maso yo sale langa. Utabo mwana nangai kinolelo. Natondi yo kolo. Nzambe papa natondi yo kolo zwa lokumu kolo nanga Nzambe tata natondi yo kolo zwa lokumu kolo nanga mingi tozala kinanga elongo kasi lelo bazana bomoite basusu balemba na bango nini pasi eleki mingi tozala kinanga elongo kasi lelo bazana bomoite basusu balemba na bango nini pasi eleki. Papa tokumisi yo na butu ya lelo tomikitisi na présence na yo po toyebi ke soki toye liboso na yo tokozwa ngolu pona tozala capable ya convaincre pe ya kobunda pe ya kotelema pe ya kosakola liloba na yo. Tosengi papa ke yoza tolobi ke yoza nzambe na biso oyebi yango papa totomboli yo liboso ya bonzambe nzambe nyonso tokumisi yo pe motema na biso ezali trône ezali place yo vanda topesa yo motema na biso yo vanda ovanda na motema na biso po tofungola yango okota pe tondima yo tokumisi yo tosanjoli yo kolo Yesu tokoloba nini pona yo nani azalo kola yo combien de conseils na yoka papa abeta ngai ba marteau na mitu mama na butu kolala te komitungisa bakoka ngai te banoko bayebi bakoko batelema balobo papa leki bakoka te me yo koka ngai papa me pona nga yo za suka ya ba grand frère ya ba yaya ba papa nyonso oyo tangu okota oloba na ngai tala le résultat otiki ngai nengwana te opesi molimo na yo mosanto atambusaka ngai na mokili oyo pona yo za susu présente olobiki na kotinda ye ya kosunga yo zala na ye pe na ndima ye toza kotambola na ye soki na kwei atelemisaka ngai atindaka bato balobaka na ngai tango nyonso na yokaka yo bato bazali baza kobenga bavie na ngai kala baza kopesa batémoignage baza koloba petit tozana esengo ngalabi oh gloire à Dieu papa moni bokoka ngai te kala bonoka na mama solo misusu mais tango boye tango Yesu aye tala sikoyo poza komona nazoka conseil na bino facilement pona molimo santo azana kati na eza ndenge yo pe toza kosambela yo ozana témoignage na yo ndenge nzambe alongola yo na nzela wana ozana ba expérience na nzambe ozana ba pota ozana ba makambo ebele oyo nzambe asala na vie na yo obali oboti ozana bana sikoyo esili na noti wana ezalaki yo individuel mwana azana posa na ye azana na libre arbitre na kati na ye ndenge nzambe asala ye sikoyo foso ndenge nini okoma mwana na nzela yango problème tozana nango sikoyo bana bakoli bayebi mokili na tango oyo toza koloba tango ya suka yango oyo tango ya pasi sikoyo biso tokomprendre ndenge Esther ebanda makambo ya kala na tango ya Lot na tango ya Noé na tango ya Lot na tango ya Aaron bamonaka makambo yango Moïse a déplacé batikali na ambiance eza kosalama ti lelo merci mpona efungoli na yo ya liloba toza kosambela selo oyo toyoki pa ya papa oyo tomoni papa za kosala biso toza kosala yango po toyoki tomoni yango
Kolo Yesu alakisi so na liloba na ye ndenge aza kosala. Yango toza capable tokotelema pe tokokende koloba soki batuni biso toza na base, toza na fondation, toza place, tobi place touti. Merci pour na likambo oyo. Bana na biso, encore une fois au nom de Jésus papa. To pesi bango liboso maboko na yo. Ndenge bona osala kala. Mwana ya 8 jours automatiquement akena synagogue pour nous la présenter à ça la alliance. Biso misus toyena ki mukolo. Mais gloire à Dieu. To memi bana na biso. To bandi nanu na liloba. To za komema bango au nom de Jésus to présenter bango na église. To présenter bango pa yokolo Yesu. Pambola bango, libérer bango, sala alliance na bango, kata bango circoncision spirituelle au nom de Jésus. Oyo ba yoka kate, oyo ba linga kate, oyo baza déjà na pas problème, oyo to tangi na Bible. Kolo, à travers na biso, à travers na témoignage na biso. Témoignage oyo to yoki, oyo to moni, to kote ya bango na kombo na Yesu. Bakozala libéré au nom de Jésus. Soki Noé akokaki famille na ye, Lot akokaki famille na ye, Moïse akokaki kokotisa bato, biso pe toko Yesu akotisi biso na lola, toza kondima au nom de Jésus. Toko kota lola na bana na biso. Esther chapitre 8 verset 6 elobi yango na kondima te ata na yoki. Ata na moni, toza bombardé na ba information na internet, toza bombardé na ba makambo kili eyo toza ko yoka, pe toza ko mona. Yango toza ko témoigner. Mais to sengi au nom de Jésus. To sengi au nom de Jésus. To lingi te ko bouger bisote, to ko continuer, pe to ko landa, pe to ko kende. Oyo nzambe aza koloba na biso. Oyo toza ko mona nzamba aza ko sala, oyo to yebi Yesu aza ko sala, oyo Saint-Esprit aza ko pesa ce témoignage. Bana na biso baza sauvé, toza ko ndima yango, pona la foi ezali fondament, to tie déjà fondament que bana biso baza sauvé, makila ya Yesu eza ekweya na mabelete, mwana na ngaza na makila na ngaite, soka ndimi Yesu comme Seigneur sauveur, automatiquement na miracle makila oyo eza ko circuler na kati ya nzoto na ye, eza DNA ya ngai comme mokilime. Deni aya nzambe et komi na kati na nzoto na ye. Transfusion et salami au nom de Jésus. Ata bati ba tatouage. Wane za na nzoto au nom de Jésus. Ba ko toucher esprit ya bana na bisote. Toko leka pete sa to mona bango. Na ko tika te ata kutu na monite par la foi na ko mona au nom de Jésus. Merci papa pour na butu alelo. Oh tu continuer. Tu kota na portugais. Sikoyo, pona lokumu na yo. Obrigado, Senhor Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Ok, irmãos, vamos agora continuar em português.